Nani alobaki ke soki maman Dorothée Gizenga azate palu ekokufa tope ba valeur ya parti Lumumbiste unifié ekolimwa lokuta. Lobeleki la très généreuse mama ni mama Madame Nancy Amisi akitaki na district ya Tchangu, plus précisément na commune ya Kimbanseke, na qualité na ye ya présidente ya ba femme nationaliste ya palu Gizenga kuna esika wapi asololaki na ba femme nationaliste nyonso ba mama oyo basimbaka parti Lumumbiste unifié Gizenga pona oyo etali animation. Merci. Nandimina pola ndenge bino bozo pola. Mama na biso externe biso boza ba nationaliste. So bino bo poli biso pe to pola. Bino ne ba konzi na biso. Yango tolobi pouvoir au peuple. Bino ne bo votera biso. Bo kondezande ya bino. Biso boza na pona osala nde bino. Ana opola na bino elongo. Mama. Biso ba mama ya palu oluka tosala misala lokola mama na biso Dorothée. Toyeba ba valeur na biso ba mama ya palu Gizenga. Tolala te totelema tozala wana te mpona kosenga koteka ezakaka teke toteka biloko ya mbongo ebele. Natunaki bino ba mama ya mapa bazawa bozali bamama ya nguba bamama ya bepisi eza commerce oyo po tosala ekosunga biso ata na bakotisation na biso bamama tozala wana kaka te na coin mokonzi aleki pesanga te boyeidanga awa eza mpona babiloko oyo bakonzi batindeli bino ya maputa mpona bamama basepelisa bino kondimi yango. L'autorité morale de Nalobaki, Tosala, Mitoile Moro Torosala, pour la Rochanga, maman, moi et l'autre, Mouké, Rosala Naba, intéressé. Oye, au Futabalé, Malé, mais pour les maman, pour le commerce, n'a vu son nom surtout. Pour l'Andela, Yangonga, mon père, Rotel, ma pona, pour les locaux, pour les mamans, à Palo, à l'Okeloko, à Koteka, allez s'appeler Libota Nae. Na yango na souci azalaka nango po na bien-être pe ba condition kitoko ya vie sociale na bango ayaki maboko pamba te amemenaki bango maputa pe biloko ya ndenge na ndenge. Bokanize sili te lokola palu Gizenga ezalaka pe na ba papa pe bazwaki ya bango ba pantalon pe ba chemise ya qualité kitoko. Atalaki kutu atamvula te mama ni mama la très généreuse Madame Nancy Amisi, présidente ya ba femme nationaliste ya palu Gizenga, a communiqué boye pour na kotalisa sens ya journée oyo. Merci beaucoup. Beaucoup ta na biso ya lelo ezali pona kolamusa mwasi. Mwasi ya lalaki alamuka ay ba valeur na ye. Mwasi ya palu Gizenga ay ba valeur na ye. Ndenge mama na biso azalaki koyeba ba valeur na ye, biso pe palu Gizenga toyeba ba valeur na biso. Yango wana bokuta na biso na kati na esika oyo. Bokuta ni ya lelo esuki awa te. Tokokende ba province nyonso place palu Gizenga ezali tokosala lolenge moko ekosuka kaka awa te. Ndenge tolobaki mosala ebandi. Mosala ya mame bandi yango palu Gizenga totelemi pona kotelemisa palu Gizenga mama palu Gizenga atelema pe ayeba valeur na ye. Souci ya Madame Nancy Amisi ezali ete ba mama ya palu Gizenga bazala ba femme moko autonome bayeba ko se prendre en charge grâce ya ba petit commerce et les kaki kitoko avec un pacte pe idéologie na esengo na mutema kaka ndenge balobaka bango moko. Un vrai leader n'a pas besoin de conduire, il suffit qu'il montre le chemin. Boinde Zalaka. Yeah, Kejo.